Tabiso ma balle réelle. Bakazi, c'est pas normal. Bazobé Tabiso balle. Dans le terrain, Robang et le côté, Bazana Bango. Alors, si Bakokende. Alors, Moutou Robang a fait Azate. Alors, Tozomona. Alors, Tozomona Kisabango, balle réelle. Oh, bah, on bête à combattre IDPS parce que Tozo réclamé droit na biso. Tozo réclamé ma valeur parti eza ya biso. Parti eza ya Kabuya te, parti eza ya Jean-Marc te. Alors, Tozo banga pété. Ceux qui va baboma biso. Balle ya se prendre en charge le président Nabiso alobaka Nabiso lozana mingi ya kolobate mutu na mutu place azali à se prendre en charge. État de droit, zéro corruption, le peuple d'abord, le gouvernement, fatigue le temps, si on a, ligne rouge,
vous expliquer l'opinion internationale locale. Je vais expliquer l'opinion internationale et locale. IDPS est verbalement. IDPS est en logique à statut et règlement d'intérêt. Axe au bakonza parti va poser. Et ici l'échelon en combat. Et puis combattant toi IDPS. Oh, notre fait présente c'est qu'il apprendre à son prenez vous en charge. Quand c'est prendre en charge, IDPS est en à la côté qui prison pour la mafia parce que tu m'as dit que c'est fini à l'église sous ma bêtise à la partie Mamona ene ti basi bazwaki basala eno sur la côté les autres prison pour la bêtise. Alors ma bêtise va kindaki. Je crois que c'est trop de ce peuple congolais parti il est déjà parti de ville. Parti est Mundeli Bino, parti est parti à ma valeur. Mais ceux qui parti et là ici étant ce peuple congolais va valeur pendant 37 ans il y a combat. Mais on dit les autres là dans une année va valeur wana va perdre et pas bateau va partir. Voilà pourquoi biso bazo benga biso toza maele te bazo benga biso ko bazo mais toza ba gardien du temple biso toza ba premier élève ya Tshisekedi tozo maîtriser bien idéologie ya Tshisekedi tozo maîtriser bien vision ya Tshisekedi. Voilà pourquoi nous télémeli yango, voilà pourquoi nous continuons tina souka. Je crois que avec Dieu nous ferons eza même pas ngai parti na biso bayokaka nde basoki base te nayebi te okozwa base ntango bakodeklare ke toza baincompétent tabiske bapesi biso misala te alors bapesa nano biso mosala epuis tozosenga mosala te tozorevandike topaka mosala tozorevandike nde mpona parti na biso nde etelemi ça veut dire soki parti na biso etelemi peuple congolais mpe akosepela biso mpe mais soki parti na biso eza na raison batie ye président ya parti selon ye nakambo ozomona ke parti ezotambola parti eza kaka bainternaire parti eza kaka ça veut dire que la politique nakoki nakendaka mpe na bakabine wana tozolaka bapeza baministre est ce que nanu bango entre bango baministre wana est ce que bayokanaka nayeba anda nanu wana désordre nanu wana bango na bango nanu osomona réunion ya baministre esalemaka osomona réunion moko stratégique ya baministre nane bango na bango nanu baza na désordre oyo azondima oyo te biso tokomi sikoyo baungu na bango besilaku na bango basala oyo bazosala continue batraite na pouvoir ayeba yango ke ya matakita la police oyo monao la police eza aye te okingai la police eza aye te police aza wana mpona kobatela congolais na biloko na ye e ali mpona ye te amatakita ki secrétaire na ye esili naza liboso ya prince naza koloba boye tango oyo azalaki na pouvoir awa ye Augustin Kabuya oyo azali koleka na TV azofinga Kabila alobi azotini biso bapolisier basu bagaz na bamasasi lelo oyo Augustin Kabuya uti na mboka na village natal oyo nazali korepete maloba na ngai ezali pouvoir
ezali pyramide renversée bakolongole mutu sa koti lelo bengi ebele ya bato ozomona policier ozomona oyo nayebi te ifali ozo bango na papa image tala nanu mpona bakombata basali nini bayibi nini babuki eloko ya nani tokebe na parti nini mponi batia parti na biso eza toujours na nani boye aza infiltré ndenge tozoba na yo na kanda makasi mpo namona nzoto na eza na cicatrice moko te tala nanu misapi na ngai mona ezali eza cicatrice te me tala oyo ozomona misapi ya suka ozomona biti nango nini aza kobenga biso toya awa ose mobilize lelo toza na marche toza boye tosala ye tra obima azoloba na kabila ke oti so ya policier lelo abengi bapolisier na titre nini ateke ye nani makolo na ye ndenge akei nde bakimisi ye na général Kasongo ake mpo na libela omoni azoloba boye alinga te amona moto epela kaka na IDPS biso tozali bakombata tokufa na kati ya pouvoir tozoprotege pouvoir na biso me ye azali infiltre azokota baennemi bato ya libanda azofinga IDPS azokosamba bakomata IDPS toluki bamakaron biométrique tozwi te me toza baelema oyo tokangi bavana maluku baza na bakarte biométrique déjà me biso topesi mbongo na biso awa na baselile ti lelo se combien de mois toya bakarte wana te yebisa ngai kombata ozofinga ye me ayi kotikela mbongo ya karte opesi te me mutu aza na maluku na ngai nashi aza na carte biométrique mpo akutana na oyo yamonaka na yo esena normal omoni aza boye nana mingi akoloba te so na mona donc ye soki bato ayaki te nana lia ye na milima makila na ye merci nyonso oyo ezalaka kabuya mtasali yango boye ndeko panga bakanga na salika moto na ye na kombata na ye na temia na mweka bagaz ezobeta malere na lingi na kima aprofitenga babetinga bazunga moto bakena na mita oyo nazoluka moto ezomwana te lina makambo nyonso wana kabuya nde moto aluki makambo nyonso biso bakombata totambola na moto aza bana ebele na mita oyo moto na ngai ezomwana te nayebi te nakosala nde nini mpona kabuya ifale siko na mita oyo afutana moto na ngai nazwa moto na ngai tala na likolo na ye azoki etanke azoki eya mpo na kabuya moto ne ezomona te un civil comme tel kabuya azoza droit ya kobenga baofficier militaire baya awa mpo bamenase biso bakombata nazo regrete makasi kabuya fisi badeleka ye moko aza deleka mpo leko asesi loka badeleka bokobunda na bato na yo te ya parti me yo ozobundisa biso na yango nalobi boye kabuya longolaka bashemise obunda na bakombata mokolo okutana kombata motema mabe ofesi bi conséquence okopedre vi na yo eyambala suka kabuya na plateforme démissionné tolingi yo te ndenge kaka mafungu akende na 11h yo mpe 14h odémissionné tolingi yo te oza incompétent outa kabe ya mwango yawa biso tosali yo otosali chikapa oyawa tosali yo comme secrétaire général biso tofota yo biso tofota yo comme secrétaire général aventurier bazotinda basoda awa yo kabuya oyo sote mira nsima okima un secrétaire général me moni kitoko akufa awa signe bitumba me yo kimi oza kabiliste munene toyebi oza kabiliste munene okosa biso nyonde infiltre munene makasi na suki ya kabuya de la kabuya te tozolobela kabuya ke atika parti akende toyebi déjà ke kabuya asali parti na 13e rue akende pe eloko mosusu tosenga na chef de l'état en tout cas ezala bato oyo bazobebisa lokumula ya parti na nsima na ye eza bakabuya alors kabuya tosi toyebi déjà idée na ye e nde tozoloba boye kabuya akende tala na bato ebele ozomona awa bato nyonso bazomona awa mpe bato tosi oyebi ke kabuya asali déjà parti na 13e rue omoni nde babeti bagaz lelo masasi ebetami en tout cas bato bakokufa mpona kabuya déjà tosi tokofi ebele tokufi déjà ebele alors tolinga te ntina sikoyo tokufa rare en tout cas natiki liloba mpe bamasta mosusu babakisa bonjour papa nalingi naloba boye omoni ndeko oyo aza mutu moko boye abotami na pasi mpona nini aza na motema mabe na mboka oyo nanu namona mutu ya motema mabe lokola kabuya te kabuya auti mboka awa azalaki Kadafi na Ethiopie un indiscipliné kabuya aza impoli aza na manière te azofika bandenge batangi te ye atangaki na mboka na Ndimbelenga abanda kolia fufu ya masangu batie manyoka ebele
mais lelo comme ofinga batu lokola baza bambwa na niveau ya kabuya azokoka te ndenge tozoloba boye président place aza mutu oyo aza infiltré sali parti na ye na 13e mairie tosi toyebi yango soki boza na ignorance etali bino wana eza information topesi bino tongaka totuna kabuya idps eza ya yo estce yo oyebi kote idps ebanda mpo lelo yo bando yako banda kofingaka bamembre ya idps yo oza nani liboso ntango bamarshe ezosalama bazala kotuna bato baniveau d'étude na bango sikoyo lelo bokomi kotuna bato baniveau d'étude mpo boengage bato bopesa bato misala ntango bato bazomarsha bazoboma bato ya bajeune bazokufa baniveau d'étude na bango bozala kotuna yango maintenant lelo bokomi kotuna bato baniveau d'étude ya bato monsieur fais gaffe oyoki fais gaffe eloko oyo oti kosala lelo koyaka lisusu ate otamboli mabe s'il vous plaît, Kabuya, Kabundu. apesi yango mbongo te batika kofinga kamere ye komi kointimide barangere nyonso mutu moko te alobela kamere kamere aza nani awa eske na diva ya Tshisekedi atikala kolinga kamere biso landa kamere ube kamere nde alandaki biso yebisaki président ya biso retire sinistre na yo lelo kamere bakomi koyebela kamere epai kabundu na kabuya obotika kofinga bango tosengi bango ali tozo étudier bango malembe tokenda bango principalement te lelo yes atandaki ke tokosala eboye ayebaki te ndenge mpe bango ezalaka kata mitema na biso eza kokola jour mpe tokolamukela FCC oyo kuta ya moke na parlement wana mikolo yango vraiment nayebi te soki monde entier bafilme baso ekotambola alors ngai nazali membre ya cabinet ya VPM ya intérieur station nga nayeli awa nakende deja mosala nazongi mpo nazwa information sur ya base alors citation oyo nga nayoki awa epa bacombattant eza citation similaire na oyo tozovivre mpona na cabinet même citation bakabiniste batondi bazokombattre biso basali alliance na bato oyo ya IDPS bakoki kokombattre biso alors biso bato ya IDPS tosali plus de 30 ans na IDPS tolita tosacrifie jeunesse na biso na IDPS tokoki bamikolo instabilité toujours tokoti na bacabinet mpo toretrouver moi souffle de vie mais na kati ya cabinet injustice makasi na cabinet ya VPM intérieur nazotanga Gilbert Kankonde aza informé ta mambo esalemela biso alors bangulu batondi kuna ebele nde bangulu baza kolia mbongo koleka biso baza na bavantage bafuta baprime e na bato mosusu bayingi biso te bazokombattre biso liste ekokota boye bakokomala biso ekota epai ya VPM ya intérieur donc azala ekenge parce que citation oyo ebandi awa ekoriske ekota mpe epa na ye et c'est une honte na eloko wana parce que sécurité banaka na ye moko après kiti na parti alors lokola la citation ya parti ezocontinue na parti biso mpe batosala kuna na cabinet ekoriske mpe un jour ebardé eza une mauvaise réputation ya ministre ya intérieur angulu batoni kuna bakabiliste bazokombattre biso nazotanga bato so comme nakotanga bango basi baliaki bambongo na bango bazokoki kotia mutu makasi bazala toujours kuna bato tu bayebi ke bakabiliste bangulu na ministère ya intérieur ya vete bino bangulu bakabiliste botingami kaka kuna bosali alliance na bato oyo ya IDPS baye bakombataka biso bato tolita mpo bino bokontinue kozala kaka na bato wana.